vraiment tozongi esusu na bino kande toutaki olanda baémission eza na se tozolanda comment population ezolela mpona Congo, comment population bazoloba mpona Congo. Tozalaki na président na biso Riche Club tala kaka président papa azana mpo azolobela bana ya Congo. Maintenant tozongi wana mpo toloba makambo oyo ezolekana plutôt ya marche président nde moto akolancer yango très bien parce que nga nayebi donc vraiment bien te toyoka président soki marche wana eza ya nini, eza ya bit nini, eza ya intention mpe ya idée nini tolanda président. Merci vraiment maman journaliste. Toujours lancé marche le 4 décembre, eza lundi. Torobandango na Sainte-Thérèse ti na cimetière. Marche wana ezali ke tolingi tolobela gouvernement central, gouvernement provincial que insécurité oyo toza nango na Kimbanseke eza suite ya nzela na biso ndenge eza mabe. Bana Kimbanseke bana njili balobi bakoki kofete na nzela ya ndenge wana te. Soki bozotia ba jet de lumière na boulevard biso pe botila biso ba jet de lumière na route ya Kimbanseke njili Kimbanseke po biso pe to fete lokola batu o bazala côté kuna. Yango tolobi le 4 décembre à partir à 8h juste tozo bana marche na biso na station ya Sainte-Thérèse ti na cimetière. Soki bokoyoka biso ko banda lelo ti tokoma le 4 bosaeli biso nzela wana tokozala na kimia. Mais soki nzela salamité tokobanda kotambola ko banda le 4 wana ti tokoma na janvier. Poto boy tokoma na 2023 tomona bobandi ko sala nzela po ba député Lukuta ba honorable Lukuta balobaki na makasi na bango nde nzela esalami. Biso tolingi nzela esalama na makasi ya gouvernement. Tolingi nzela esalama na makasi ya gouvernement parce que mituko etambolaka wana ba moto ba tout futaka ba taxe na biso mbongo wana yango wana nde sengeli esala nzela ezala mbongo ewuti na maboko ya ba député te po bazwa kaka ba voix ya batu na 2023 après ba kena bango. Yango mona zo lancer appel surtout na bana Kimbanseke njili tronçon na biso oyo esengeli to tambola. Soki biso moko to telemité tozana mutu musu à côté mais la biso te. Merci vraiment. Vraiment président excusez-moi mke je ne sais pas marche wana o bosa eza yo moko nde muto bongisi yango to eza idée ya mokonzi moko to bien eza idée ya président na biso Félix to yende muto bongisi yango. Marche wana eza pacifique eza mingi na kati ya changu mais marche o etali bana Kimbanseke na njili parce que tozana nzela lisusu te o esangisi biso Kimbanseke na njili na route deuxième république ko banda dokoloti cimetière nzela eza ya kobeba suite ya batio ya régie des eaux atiela biso so tozalaki vraiment na ba lobeli na ba ponami o ya bana Kimbanseke il fallait ba interpeller OVD parce que yem ta banda non il fallait ba interpeller régie des eaux plutôt pour yem ta banda non ko buka nzela en plus OVD azo kotila biso ka ba terre jaune atiki na ye mena tokomi awa na moment ya mvula totala nzela ndenge komi pona kolongwa Kimbanseke kokoma na ville na centre ville il faut dépenser au moins dans les 6 000 à 10 000 francs congolais parce que surtout que même na niveau ya ministère à transport provincial au moins que non ba fixa ba prix ya taxi te surtout que ka ata na ville ya mukelo ko la mbanzango awa tokei ata na Kisantu awa moto eza 500 francs na kati ya Kisantu mobimba mais biso na ville ya Kishasa bana moto bazotia prix ndenge balingi awa na awa 2000 3000 4000 tozo ebate absence ya autorité ya l'état eza makasi yango tozo marcher pona makambo etali insécurité wana eza di na nzela ya Kimbanseke Sainte-Thérèse cimetière ndeza ya kobeba. Mais président elo monga na yebi parce que makambo nzela oyo ya Kimbanseke makambo ba transport biso ba journaliste tolobela ngo trop mais solution ezozwa mati bino moko ba président ba député banani bozo lia mbongo bo rendre compte même pas que non population zo souffrir je ne sais pas eza faute na bino to eza faute ya président de la république nyonso to pesa faute ya président de la république te président totala makambo ya mboka mobimba azana gouvernement o ezoko gouverner soto longwe et pas gouverner et gouvernement central tozana gouvernement provincial o esengeli a s'occuper na nzela wana eza to pesi faute na présidente au moins que soit gouvernement provincial et biso que non gouvernement national et boy ko pesa bango mbongo pour président lobi ke bazana na mbongo te wana to pesa faute na président makambo nyonso to ko pesa ka faute na présidente na moment tozana guerre lobby déjà samedi tozana marche ya soutien ba FARDC
nyonso tu wana tozosala bongo mpona kotombola toujours bendele ya mboka na biso mais tokopesaka nyonso foti na président de la république te mpona nini batia bachef de riz batie bachef de quartier batie babourgmestre batie badéputé batie donc mutu na mutu aza na tâche na ye yango tolobi marche na biso tozokomela bourgmestre Njili bourgmestre Kimbanteke to réserver copie na hôtel de ville topesi to réserver sous copie na aner to réserver copie na biso na basiati mibale ya Njili 1 na ya Kimbanseke po bango ba sécuriser biso mukula marche wana parce que marche eza pacifique eza droit ya ba congolais nyonso tokosala yango po mokonzi mboka ayoka biso ke bana na ya chaki na bisika oyo esengeli basala biso nzela ba osala te eza lokola ozana ndaku ozokipe bana na yote bana bazana droit ya ko réclamer so ba réclamer droit na bango eza droit na bango soki yo papa ozoyoka bango te bazana droit ya kende kofunda yo na ndesi ko biso pe bana Kimbanteke Njili tozokende kosala marche wana pona ko réclamer droit na biso parce que nzela eza mabe tokomi ko dépenser plus pona okoma na centre ville dans les 10 000 francs congolais aller simple soko lobika ok na moto aller 10 000 francs soko ok na mituka lelo boye transport ekoma baobela $2 toyebi te eza na arrêté ya gouverneur na arrêté ya ministre tracasserie epai makambo nyonso nzela eza mabe yango tolobi ke le 4 décembre avant tokoma na bafete ya Noël ndenge batie ba lumière na boulevard biso pe na nzela na biso eloko liboso tona posa nango goudron ekota lumière pe ekota biso nyonso to fete parce que mbongo ba osala ba lumière wana eza mbongo na biso nyonso bakopona batu moko te année passée na lobaki yango ba succès ye lumière avant Maya Njili mais lelo na moni gouverneur alekisi Maya Njili po ayo reconnaître que chango ezalaka bazalaka wana soki likambo yindeli bango kuna bakimaka na chango mais babosa na chango turo bandi ko lekisa déjà basinga na moni eleki déjà Maya Njili seke koma ti aéroport boso ekomi aéroport entrée ya quartier 1 entrée ya Kimbuta po ekoma ti cimetière biso nyonso twana posa ya lumière pona insécurité ezala te na mboka. Vraiment président nayebi ke makambo osala ngo parce que président alinga postuler nde oluka ba soutien ba makambo ne so pona ndimi te ke ka pamba boy président okoki komi pesa ko am esprit na yo na ba makambo nyonso to ya politique nayebi te président awa yo so mi pesa corps âme esprit pona bana tiango soki lelo président azui obimi député ya tiango est-ce que vous êtes sûr que yo zalaka na kati ya tiango? Merci vraiment pour la mutuna wana ngai na betaka tolo makila lova luzeti bana tiango boza na confiance na nga na 2023 ata nazui soki nazui bopesinga bavwa wana na kotikalaka kolongwa na tiango te na bando ko changer ndelo bana komu kovana na balabala oyo na kena balabala ya sima mais ke na longwa na tiango importance nango ezate po cimetière ya nécropole ezozwa na bato ya Kimbanteke ezozwa na bato ya Gombe ezozwa na bato ya Limete ezana ba quartier mo kuna te balobaki no ya uti Njili boche na quartier ya Njili ya uti Njili Kimbanteke boche na Kimbanteke na nécropole kuna biso nyonso tozandenge moko donc nazana vraiment na intérêt te ya kolongwa Kimbanteke na tika bana nga Kimbanteke bana tiango mobimba bayoka ke nazala su koto te ezala soni pona famille nanga oba otika koto famille biologique nanga d'abord pe kozala soni pona famille nyonso na tambola nango na lobaka na bango tango nyonso pe batuna nanga ba question et ozala bien mutuna oyo tuni population pe bana rotuna ba député musu pona 2023 problème ezali ke to tuna ba député nyonso bakoya ba adresse na bango nga na adresse nazana adresse navana na Lusansu numéro 36 bis na quartier Mabinda na commune ya Kimbanteke na district ya Changu bosiko so leo na bimi na kovanda wapi na kovanda ka place wana pona zalada na place nanga mais bato bazangi ba adresse nde balingi ba ndolongwa siko na ba commune na bango po ba ya kofutela na Kimbanteke pona kaka ane moko po soki ba juilo bi bakende nga na zalada na adresse na okesu wapi c'est ça le problème hein? Vraiment bana Changu ki président riche club ndenga utkoloba vraiment bolemba te to soutenir président aza président na biso ya bana Changu aza te ke no président mo boya ndeke te ye pinda za président ya bana Changu to lemba te to soutenir ye na ba idée o aza nango na ba penser na ye makambo nyonso ya aza nango ya malamu mpona biso na Changu to lemba te vraiment to continuer ko soutenir président riche club na oloba bo parce que ngamoko na mwana Kimbanteke na yebi président na biso mambo asalaka
Et ça que non, journaliste, moi, ça journaliste, il y a président, non. Naza journaliste, il y a président, il y a l'obéla Ramoukinyos. Mais ça que non, bozo ko sabi son débat député. Boya awa, boya koto, boza koto, boza kana ba place fixe. Vraiment to soutenir bato bana ba volonté yo sala makamboana. Vraiment président na ebité mo ya suka monde de la fin na yo, dans le monde de la fin té. Moi ko kata na ko kabona mkete ntoka bana. Chance lo bien pour mot de la fin na monika on diroti na cimetière. Mon nga ya suka pona émission. Et ça vraiment que nasi boyoki nyonso o na lobby nazali notable ya Kimbanseke na district ya Changu oyo population nyonso ya Changu Kimbanseke surtout place motolo na ngezali bayebi to sala nanu te so to senga bino eza po tozana ba idée mususu o tozana ngo awa mena libanda ba oyo kabiso te boko tsa biso na ndako wana ya parler du peuple po to lobela na makamu tozana yango parce que Kimbanseke eza monene avec 46 quartiers na ba entrer nango misatu tozana nzoko ya terre jaune wana tozana entrée mokali tozana entrée o ya deuxième république ozui okeiti c'est komaf nyonso wana eza Kimbanseke na 46 quartiers mais ti lelo po muta kende aéroport il faut aller kaka quartier 1 faut kaka boulevard mais biso tozana ba idée lelo soki to commune esika wana opesa ba proposition oyo ozalaki tozana cimetière ya Kimbanseke po muta kende aéroport banzele ezali o to ko sala banzele ezali o to ko motiver et pas gouverneur o ya kozala tango biso to kozala pour moment eza moment ya ba jeune eza sous moment ba tata o basala kala kala te bazaka na géographie ya mboka na biso na ndenge ya kala biso to bana Kimbanseke to yebi Kimbanseke pour le loboye okolo ba koza mokonza Kimbanseke batinda o kotinda bana Kimbanseke ba pona yo te batinda yo kotinda moto atinda ozo dépendre na ye yango Kimbanseke ebonga te parce biso to sengi pena pa bana Kimbanseke nde batinda biso pour to développer Kimbanseke balabala lokola makombo wana so ezui penda goudron ekati timo kali embouteillage otolela na boulevard egosila tozuka balabala Afrique oyo okati na ngambu kuna ezaki nkanga soki tutani na mokali bina file ozui aveni Kimbanseke soki tutani na mokali na asir embouteillage otolela kuna na boulevard Lumumba tango nyonso ezala sute mais suite ya kozwa bapaya na commune na biso na district na biso bayebi ata géographie ya district na biso te baye wana bazaku même pas na likamba koloba boya ocha ba banderole na banzela bozo cha ba banderole na nzela bo matisa ke o bokute na bakonzi ya OVD siko bakonzi ya OVD bokute na bango eza po mabulu eti mukaka obie po baye kobongisa so yo kute na bango lobela nde na parlement kuna proposer ba loi na parlement kuna monisa bango ke nzela wana côté bato ba votanga eza ya kobeba esengeli boke kobongisa yango oza na droit ke mona mokonzi ya OVD te yo ke mona mokonzi ya OVD soki olobeli na parlement alobeli na gouvernement pesi mbongo OVD asali te nde wana okomi na droit okende komona mokonzi ya OVD mais toosala makambo na contraire na yango moni toyeba makambo toosala te yango nga naloba omoni mboka oyo il faut tolongola nano bafrançais ya milai bato batangi bafrançais ya milai bango te babomi mboka oyo en plus tozoteka mboka na biso image ya mboka na biso likola ba français likambo moko boye ezali efai toloba ngo na lingala po mundela ava yoka ngo ainterprete yango mais tolobi yango na français mundela ayoki yango facile koleka biso moko alibana na biso na bandaku bandeko na biso mo bakomotuna alobi nini toloba makambo na lingala po bato bakomprendre ke badepute mosusu bakenda na ensemble wana bien ke bana ba français bana ba professeur ya français baza ba professeur baza basalaki docteur mais makambo baosala eza na degré na bango te eza nde na degré ya biso bato oza ba homme du terrain toyebi terrain moko ndenge ezali tozondima su mopaya te na Kimbanseke tolobaki yango so oza mopaya mwana lemba postule na lemba bana lemba bana posa na yo mwana njili postule na njili pourquoi yo uti Gombe ya postule na Kimbanseke après que voilà na Gombe oyebi non pas ya bana Kimbanseke te turo toko dénoncer bino moko tolobaki limite eza na maya njili mutaka uta kuna okati ya suboyete pona intérêt ya peuple congolais pona intérêt ya bana ya Changu tolingi ke mutu na mabele na ye na yebisa bino likambo moko président Félix avanda ye na Belgique mais tanga opostile ayaki na Kinshasa ayaki na Congo po yeba ke Congo eza mboka na ye mais siko yo vandaka na commune wana est-ce que oyebani note oyebani na ote poza no ka ndeke boye mbala moko lobike nona okimela wapi bana Kimbanseke ba ofinga biso trop tant to pesa bango bavwa na boye bake ba ofinga biso bazofinga biso soit disant totanga te soit disant toyebi eloko te toza babola yango na baoyela bino soso yango na baoyela bino polo yango na baoyela bino
loso bozwi bavoi bopesi bango lo bakimi c'est normal mais tour oyo bana tiango bozwa mayele bopona moto bovandaka na ye pembeni mpo akoyeba pasi na yo. Merci. Merci président, merci vraiment bana tiango ki ndenge président zo continuer ko lobela bino. Président Zana pona bino. Président riche azawana pona bino vraiment. Merci parce que to comme nous déjà na fin. Na pesi mbote na nga na fille unique Yvette Louvois Lokinketi na bosanité fondation Riche Club Mobimba na bosanité bana kimbantieke pe tiango Mobimba otolobike na 2023 eza masolo na bino o esengeli bo remettre pouvoir et pas ya bato o basengeli. Merci. Merci vraiment na bosanité na pesi mbote na nga na Mama Kati. Mama Kati, motema ya président Riche Club. Président Bosanio. Président Bosanio menga na Bosanio te. Na bosanité na pesi mbote na ba nouveau mari. Tala ka bino to ba na lelo. Kayombo Cédric, motema ya. Yo ba to lo bango teti. To bombie. Vraiment félicitations à vous. Merci vraiment na bino nyo surtout bozali baku Yolanda président Riche Club bozali baku Yolanda chaîne na biso toza wana na bino tozo lemba te tozo continuer toujours. Merci président pour nous répondre à l'appel na biso. Ngani mna opesa bino pena merci matondo po bouti musika boyo Yolanda ngai ti awa c'est que bo comprendre que ndé na lobake ki mbanteke elongwe na carte ya ville à Kinshasa te. Merci.